Tekin, artiste Limbiakador. Merci Namkolosi, Alendele. Alendele, the king is back. Yobongona espoir the king. Pour s'abonner Promis la deuxième partie, mesdames, messieurs. Tout ça, on a homme des vieillards. Madame Oaza, directrice Aza Awa Sikoyo, tout cela n'est pas moi mouké. Maman, bonjour. Bonjour. Bonne année santé. Santé, tu bien. Maman, félicitations d'abord par rapport à Kouzwa ton ayo, ko disponibiliser ton ayo pour ko encadrer, to kondima, ko gérer, ba papa na biso, ba koko na biso. En tout cas, tu tombes en tout cas, marambo malam ezala belé panana. En tout cas, Nzambe kaka sali Nzamba ebi pourquoi tchakingai awa. Parce que na senga kate na ya awa. Malgré na bundisaka pona bata mutema mabe, mais Nzambe yemoko ayebi parce que ayebi susionga na zalaka nango na bato lokola bomoni. Po boye na reta so boya kana tongo ngoma nde bazali kolela. Tako bamona kingake na beli pe na zongeli bango. Maman, les locaux que gérer bande qu'on a vu sur papa na biso to bako qu'on a vu sur troisième âge autozo mona ba tu peux me souba âge ça quand même mais varié ba tu me souba moi c'est me souper ba likolo mais tout d'abord est-ce que ça facile ko fanda ko luka ko sangisa bango boy parce que mutuna mutazana bizaleli naye mutuna mutazana ndenge na bande ko vivre na vie et surtout mingi komona ke batu msusu mona a parmi bango ezana batu bazar pe na ba misolo kala bakoya bakutana ba difficulté makasi siko na tana bango oyo est-ce que ça facile ko gérer bango on a en tout cas, on est allé difficile. Ngana souhaitera kutu ko boko la mwana mke par rapport na ko boko la bamikolo oyo. Basa la vie, ba ebinyonso tiba koma awa baleka na ba étape moko difficile. Oyo komisa bango na ba frustration ebele na banini, mais biso moko lokola tozali bato a matière, tozali na kati ya domaine, toyeba kandenge ya ko gérer bango. Parce que kuta kati na bango ba msuswana po alia il faut senga yo bonbon, au PC bonbon, à Sengiji, au PCJ, à Sengi, dindon, tout ça. Alors, bah, caprice, nous sommes Merci beaucoup, maman. Mais je pense que puisque nous sommes sur terrain, quelles sont les difficultés aux Okutananango pour natina na kosala asko bandeko meka ko vivre dans des conditions au Esengeli parce que tout le monde a installation ezali et c'est peut-être environnement na bango milieu ezala seni ba vivre dans des conditions malamu ba difficulté nini aux Okutananango le long to ya na temps oyo ya ko zala Nabango. Ah, merci, la difficulté est énorme. Oh, tout ça, nabina banda kotanga siko le quoi tokomi pourquoi tokola là. Parce que moni ko gérer communauté est plus difficile que gérer foyer. Au moins na ba foyer na biso restreint, tout ça na ba difficulté, il y a collier sabana, colat sabango, ba soins médicaux, après les mêmes problèmes se posent. Ta ka ndenge biso pe tozali na ndenge boka peso tambola, ba difficulté ezali ebeli. Yango to senga kaka bato malamu, l'état saline malamu, atie bango na banda kwa bango et puis azo salo ya ko sala pe na ndenge na ye mais to benga toujours bande to lansaka toujours appel que basunga kabiso ata na espace problème so mona boy ordonnance et bi ba malade moni vieux ezali eta moko me makaba problème ebele ya santé alors to linga tepe bakufa kaka lelo po bakomi déjà ba vieillard te to nga quand même vina bango et continuer ti mokonza mais donc tu as besoin ya mbongo en espèce tu as besoin bilia ko lata na bango o nyoso mutako ko apporter ngana le bagata savon moko ya muke ya le coq et sungara biso makasi. Merci beaucoup, mais maman, comment on a quand même bananayo, tout le monde a yo, Gloria a accompagné na maman na biso champagne, ou à m'équiper comme ça là, pour apporter touche naie, pendant qu'on sunga bandeko oyo, le banini qui koloba pona bango. En tout cas, on se peut la bénédiction. Parce que quand un moment où lelo, baton soupe va fêter l'anniversaire, bakena bangona ba boîte, bakena bisika luxe, on va encore dépenser même 5000 quand na pourquoi lelo. Mais ceux qui bango bakanisi, ngana le ba toujours que natala ka quantité té to qualité té, mais c'est le grand cœur. Oyo kontaka pona ngai po ba tebele baleki bango pe na mbongo bako ape ko sala plus mais difficile bango bayaka awa izalika bénédiction na bango. Je pense que yo moko inde bango balobi et puis na témoignage nga na sala pe expérience na ngai nzambe vraiment sala la kamingi na batuluka ba gloria na ba mama champagne po donc pe akokabe pesa mila mutu nyoso te
Ça dépend, hein, on pas dans l'angle bela kabité mais oya zana muka raisonner bango en tout cas nzambe ka fungolela bango bikuki biso bango bazwa ki blocage ka pona soara lelo nzamba débloquer yango parce que so nzamba ko débloquer yango ba ba chose ko salela ka biso mais so ba komi bloquer biso moi to vivre ezate parce que toujours vers kana badon. Merci beaucoup maman, mesdames, messieurs, soyons sensibles aux cris de détresse. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette interview. Je pense que très prochainement, mais tout ça quand même numéro de contact pour vous qui avez besoin, il y a contacter maman tout pour mapper le sungi et pas y a bande maman numéro de contact. D'abord comme on a maman Cécile Kombi, naza gestionnaire awa, numéro nanga izali le 081. Donc, 081 94 36 714. Je répète, 081 94 36 714. On a des numéros. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La bonne soirée pour maman Gloria, na maman Champagne, bah doit fêter l'anniversaire maman. Na bossa n'était pas bas et nyo sur babota malelo. Zambe vraiment bâti là-bas. Mais nazana ni particulier pour na jeune fille oyo on a bengi vraiment peut-être à cause de la pe koko na ngai na makati azalaka nango tango nyonso pona kusunga bakoko awo ezamba la liboso yaka awa te ezamwa bambale bela yaka sunga biso ta pona communication kotina ba message na biso comme hier akanisi kelelo za anniversaire na ye oya sali na sengi pe baninga msusu tanso pe ayo kozala lobby na esiko consommer nyonso quelque part oyo kozongisa lelo côté je préfère ngola ta un tiers oka sera pe baye bazanga baye ba fetaka pe mikolo nyonso tango ba mona ka mweloko ekitina maboko na bango bazaka na sourire. Je pense que nzambe ya kopambola bino mingi poto sito mona pe batu bazonga na ba témoignage kaka pona oyo bango basungi ngana benga kango ebele parce que namona mutema namona ka plus ba donté namona ka secure parce que batu ebele bazaliawa jamais bakosa le loko abo bo pe baleki ba gloire wana pe na ba moyen mais du fait que ba disposer mutema na bango pona koya awa nzambe vraiment apambola bango na koleka abakisela bango pe bambule ebele pona bakoko bango ba yeko kanisela. Merci beaucoup. Ça va maboko c'est artiste. Ça va maboko bakisa bangungi yangwana ayeko bala pour la toilette. Voilà, lobi bondela lobi. Le papa Simon, papa Lani, papa Msosuna, mwana yeyo aye anniversaire de Esengo. Bino lokato yaya na ome. Ome peyale yango. Ome peyale yango ya bana bako ya kuchepelisa biso. Na ndama biloko bango baye nango. Biloko ebele. Yango to yako chepe nango. Mama merci mingi mama bana balinga miloko boyaki wana to chepe mingi penza paka ndia malamu. Voilà tous les musiques. Yo mo yebitu me répondre aussi. Mais toutes les questions répondre peu bien. Pour ça qu'on a vu ton accès. Ndemi beaucoup misaka siko nzambe na mimi. Moro saka siko ngino ko suka sangana. Bon mkono sana. Pasteur. Akili wani kuna ndaka moro. Yo kama nzambe no ya sata no sani sezala ka. Voilà, ozoloba nini en fait papa pona likambo oyo ndeko mwana na bino asali pona ko sala la bino geste islamique lelo. C'est plus makasi. Nzambe bakse miko. Merci. Na France anniversaire na bango ezalelo. Mukolo bango babota maki. Yabo babaki bobiso tango tozo sepela mukolo wana tokende pe kotikela ba mama na biso ba papa na biso bo bazana bisika oyo bango pe basepela yango na ibisaki mwana na lobi ayaka pe awa ayaka pe mwa bamba lebele mais lelo ezali mukolo na ye spécial yango na aye kotala bino pe na yebisi bino bozongisela ye liloba mpona oyo asali na anniversaire na ye. Papa, mbote na bino. Mbote na bino. Biso to sepeli mingi biso taba mibange na bino. O to boti baboti na bino, ko babota bino. Kasi na place yango bino nde okomi lokola
ba mama na ba tata na biso po biso comme na biso mi bange to ngi moke to tika bino to sepeli mingi ba mama na ba papa to sepeli na bino mingi tika te lokola bolamo bino bandi anko sala boye ko jonga simate po mokili ezali molayi lokwa mokili ezali molayi tambola malembe baba wela mokili basanga nini bakataka vina bango basuka na nzela mais to sepeli koko modele osali biso lelo bino bozala mbula na bino molabo koma mibange lokola biso baba koluka bino na mabe wana kena kobwaka mabisika bikauki ekosimba bino te bokobota bana bino pe moto omona bakoko lokola ndenge biso tomwani bino ozomona lelo tolalaki ntoto ya malamu pena nzoka bino nzambe abongisi programme ya kota biso tosepeli na sepeli penda moto aluka bino na mabe te abete dibaku mabe pa na bino te oyo kobeta dibaku mabe ye moko akosuka akomona mokili mobimba kotelema mabe mpo na ye bino kozala plop po bino jamba na nzambe ozomona merci ndo nalinga na ye bino yango wana ndena ngai na kuluba lesusu mingi mobali wa bali yo bobota na ye bana mobali wana sala adwa mbongo ya kubonga vina bino otomona soki aye ifo mobali wana zala na mbongo mingi ya kosalisa libota na yo obota bana bino mingi oyoki nzambe apambola bino ya kolobeyalite kotela kana biso sala eya etondela yo mosusu yalite kobakisi yalite okokola nango basombeyaka nafie soba tokenda bapoto ya bino ebele ebele kenda okobota okombana okotia kopetela mosambe Maman, alors, son nom est fini pour aujourd'hui, mesdames, messieurs, Bandekoutou Bolandabiso. Vous s'abonner encore plus sur la chaîne Bolandabiso. Et aussi, merci à ma sœur, donc Néné Adam, depuis Californie, Californie, Bolandabiso. Merci à l'impresseur Claude Ndombasi, il y a Janice Tachunga Poutobanga Michuri depuis Suisse-Irlande, très très puissant. Chancel Mbemba, merci, donc mon capitaine. Merci également. Na ya odilom un exemple à suivre, Yama Rachel Moussolongo, Taboufat top modèle à ne pas oublier. Merci na Maloris la Congolaise Malolo, véritablement femme d'affaires Chouchou Natatila, le président de la FEDECO Davier Bendo Barnes. Merci na Binognon Sotou, merci na Francis Beto Febonane Nicaragua, il y a Arlette en de mer double. Merci na Enik Josué Kakouji et na Binognon Sotou Obo soutien Kabiso, beau s'abonner encore davantage et puis voilà donc le 25 également c'est mon anniversaire. Binognon Sotou Obo Sepela Lamsala to Salaka, beau souhaiter joyeux anniversaire donc beau soutenir Wissoza on m'a bêté. Merci aussi na Bandekotou Oyo bazozala toujours aussi ma tout pour copier sa biso coup de pouce enfin comme ça là au ekende liboso derrière la caméra Hervé Chinois noir wazane ko zabiso ba ibilili na bande konyo surtout au boza bon na sima a corporation et presse ba journaliste bazalaki a ba chroniqueur bazalaki a wana bande copie bazalaki bazapete en tout cas merci au nom ya bangonyo surtout pesi bino merci mingi. Peut continuer ko pesa biso confiance, vous continuer toujours ko soutenir biso na nyon surtout oyo bossa la rapport na biso. En tout cas, merci beaucoup. Alors c'était la deuxième partie ou troisième partie, cela dépendra de Hervé Chinois Noir qui est en train de réaliser cette émission. Alors, quant à moi, je vous dis au revoir, on se fixe au rendez-vous pour le prochain numéro de cette émission. Portez-vous bien, bye bye, à la prochaine, ciao. Artiste Limbia Kador. Merci Namkolosi, Alendele. Alendele. The king is back. Yo bon espoir the king. Pour s'abonner à